C'est vrai et vrai et vrai, ce sont des démons. Ce sont des démons. Pourquoi bazome ma ba na nzambe be na kati ya kobeba. Andeko wana batika ofingisa biso, tofinga pe mingi. Comme le prophète Ézéchiel. Oui, tofinga mi pe mingi na mboko yo. Ozo comprendre? Parmi bato yo, baluki ke mosana bazo na valeur te et ça ba ndeko wana, tofinga pe mingi. Y'a combien de personnes bakofi na famille na ye? Batata mwasi. Konsekate maman Judith. Batata mwasi, banoko, bayaya, baleki. Combien de personnes bakofi na veille na bango? Combien y a ce ici? Il faut tout tirer même peu aventure na komba Yesu. Ce sont des faux. Ces frères là, combien de personnes m'appellent na téléphone pour les na kombo na ye? Combien de personnes sont sur ma mère mungu na soto? Combien de personnes? Mabe ezo salama. Il faut te éviter comme ça aventure. Tant on va kozoyo, ba kuna l'état simbio. Ba betio matraque, oh état de droit exact. Mais yo ono zuluka makambo, no zuluka l'état makambo. Azo besu qui était général kaso ifala zala. Et pour nani batun ba kufa na mboko tous son so, yende kwa ino 6 ndeko chako. Pour ni mboko yo respect ata ba mort resal susté. C'est que mutazo luka 6 na bisiko luka 6 exact. On a 6 ata pour 5 minutes, après ayeko zonga na kofi. Et ça la rappelle. C'est des aventures. Pour na batamukili balanda nzambe na biso. Moi na nzambe faut azala exemplaire. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mbote bandeko balanda nouvelle tendance télévision. Merci beaucoup Yakwebet Bozaï Belé. Merci beaucoup aussi pour notre confiance et fidélité. Au bozo koba toujours na repé sabiso na nouvelle tendance télévision. Merci beaucoup. Na bapel ya bato ba wande ko benga ngachili to mona na souté nazali et santé dérangé moi muké menzamba sali grâce santé ça va tous ensemble na bino. Merci beaucoup na abonné nyonso ya chaîne na biso nouvelle tendance télévision. Merci beaucoup na fidélité na bino. Merci beaucoup na confiance au bozo koba toujours na repé sabiso. Bosa ko s'abonner massivement. Merci beaucoup ya wonde et ça la kamakasi na biso to bete tozana bayo yo ba mesana na biso o bazala ka ensemble na biso ba opena bo s'abonner te bo s'abonner massivement et rozala amala momingi. Merci beaucoup à Joshonga ni moto moko bien. Merci beaucoup à toi ya Dondo Mbali pareil. Merci beaucoup à Polé Chapeau Papa et pas il y a Janisita le gourou du temple. Merci beaucoup à toi mon vieux. Merci beaucoup à Jojo Abiba de Paris. Merci beaucoup et pas il y a Jean-Marie Ekofo. Et merci beaucoup naba abonné na biso tout au bon message na kolanda biso na nouvelle tendance télévision pour naba congolais bonne fête ya dipanda. Merci beaucoup bonne fête na bino et pas wapi boza kolanda biso naba congolais nyonso o boza na étranger parce que mboka na biso za Congo et tozwa dipanda to ebité ezomema biso wapi to koma nango wapi ezotala nini nzambe na bakonjo bazokamba biso na plateau na nga mokolo ya lelo. Le quoi le message notre première mission après que ça le souté ko bela na bandina prophète Enoch to za na pour nous remettre ko solo la na ye nyonso zo leka na mboka na biso pe na kati ya ba église na biso na ye moko to ye bato komi wapi elongo na nzambe mbote prophète Enoch. Bonjour maman Judith. Boni. Nzamba sala biso bola. Santé ça va. Santé malamu na ngola. OK, merci beaucoup prophète Enoch na linga to banda na ba question bandeko batuna ki biso après to kota na mozinda ba sujet na biso mokolo lelo.
bato balobi prophète Enoch komi mwa likolo ozo ndongo bandaya kosambela liboso eza sute kokoloba ni par rapport à ça. Vous connaissez activité nangai musala nangai eza prière. Vous comprenez? Mutuna mutu ako mutu muso ako ko isa soki ngalelo nazokuta na bana nzambe ya basi mibali ba konzi ba ministre ba généraux tous comme ça à cause de la prière. Et mutu moko ta ko ba ngala dimier prière jamais. Mon travail c'est la prière. Mon travail c'est la prière. Na dernièrement nazaki na ngomba na kende ngomba ko lukanzambe le ko songa ça dit moi mon travail c'est la prière. C'est mutobi que na dimier prière ce qui est tout vendre na été. Et dit c'est ça dit mon travail c'est babi nezali que soto sale mission après ozu pena temps ya ko prier ya ko baba moni eza subongo to komo sala encore likolo. Ah, concernant yango na koko pesa na koko loba mandambu c'est-à-dire awa tozo courir derrière les temps. Oso kamala c'est-à-dire tozo courir derrière les temps. Ici na longa la cache né. OK. Parce que mutu musala bakete prophète azo banga corona na lati pola mibeko amboka nde lobi yango. Alors, awa tozo courir derrière les temps. C'est-à-dire derrière les temps tozo courir. C'est-à-dire après que le bambaka musu se compétent à prière, tozo courir derrière les temps parce que za TV et za ba minutes. Ce mutu a besoin de prier na ko benga na privé to ça la même beaucoup de temps na prière parce que moi mon travail c'est la prière. Si na yambi mutu na téléphone ngai, nous allons prier. Mais ceux qui peut répondre chez ndeng ba saliana, non il n'y a pas de problème, nous allons améliorer. OK, merci beaucoup. Torobongi ça peut-être na bato ba bando bengo na privé. Peut-être que prier na bango nde bango bazoluka balobi prophète Enoch otangi kombo te mais olobi basala nzambe oyo bande ko bengo bakotiso na magie na bango balobi est-ce que eza ya solo to eza eloko ye lokola bakulutu na wana bande ko batangela biso babi lokola ba denile si baya lokola ba prophète musu baya ba créer eloko mo pona oluka ko benda bango bakoma pembe na est-ce que makambo lobaki eza solo moko abinanga est-ce que akoki ko gérer na kombo nzambe pona makambo lobaki si vraiment c'est vrai. Nazo répondre yango très bien. Nazo répondre à question yango très bien puis à l'aise surtout. Vous connaissez lorsque tu se retrouves devant Banazambe. Celui qui est de Dieu, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Et mutu a cause à kaza na Satan. Il faut comprendre. C'est-à-dire bisotan to yakawa. C'est-à-dire je dois dire les choses honnêtement. Dernièrement le bel comme Vital Kamer que Vital Kamer avant ba na procès to na skenda ko PC prophétie. Na le bakina kombo na no PC prophétie. Abike na bien que na sembele kapone mais reconnaître que on mate. Ta on a bisaki mo konza mboka na moni. Osa ici comme bakangiyo excellence bakangiyo parce que tout on respect basa autorité. Oui. Mais moni bakangiyo tout ce qu'on sort na meko biso esengela ki abino il n'y a rien. Je vais sortir tout. Et félicitations, tu es encore trop jeune. Et c'est terminé. Tant que toi, et ni ba député ne ba bengaki. Ba mec ko sa riposte. Ko vérifier. Au point yo tangi autorité morale na biso. Pourquoi ngana ba trender musika te? C'est parce que c'était vrai. Vous comprenez? Si c'était faux que na kosa ki na kombo ya Vital Kamer, mais lendengi ba député ne ba tomboka ki wana tant ba tuna ke bino c'est vrai. Oui, bo ki ne retourne. Tant on a balikambu ya ndekreding ya suka na besoin de différence na bana komoni pourquoi parce que c'est vrai c'est dans la capacité na ngai le Bible même kandalik l'esprit Seigneur est sur moi car il m'a oint pour délivrer c'est-à-dire nazol to ba makamute na ndenge nini te beaucoup de personnes aussi ba bengai papa et tinzanga au Dieu ba kombo na bango Bible dit lorsque la prudence fait défaut les peuples tombent lorsque la prudence fait défaut les peuples tombent. Vous connaissez le lona wana samukili tozana bengi l'État. L'État aboma Yesu Christ. Omona bisika Yesu Christ aboma l'État aboma ngote bazati lelo. Non, il faut koloba vérité. Oui, ba soda, ba policier. Babaka mokonda biso ne kulus. Ba beti, ba frappa yo. Mona bisika so ala kela mabe, ala kela mokote mabe à l'État za na makili. C'est-à-dire toujours ça makamba avec trop de sagesse. Il faut comprendre. Sokinga par exemple. Ngata on a na bandeko wana bandeko ba ene wana je les respectais beaucoup na sous émission na bango tous comme ça. Moi j'aime respecter tout le monde ko chaque monde na place na ye. Na kinda pe ko voir bango. Na kinda da ko voir ndeko rocher baka. Na kinda da ko voir ndeko avec mokuna. Voici l'homme tout ce qu'on sort tout dans la contact. C'est-à-dire na considérer béné. Je ne suis pas rebelle. Dès na considérer mon père spirituel, dès na considérer pe bango. Mais sauf que bandeko na tanga on a bel comme bandeko alimité wana. Je les considérais. Je suivais mes missions na bango.
ba prédication na bango comment être un vrai intercesseur comment tout mais zoka bazalaki ya Satan et nako le cas tena bando tanga bakoma na bango te parce que tango nga na ko se retrouver to ke ko samba kuna oyo wana tindenga na tanga ozalate akwa bile makasi na okangisa azalate azalate ça dit nga mono zana ba devant baro pour na ko samba tout ce qu'on sort parce que l'état congolais a reconnaître biso ba sena zambe ba c'est la biso ba document ma reconnaître ka Moussa to slakate c'est-à-dire par exemple a reconnaître mama molimo te mutu moko a une église na yo sambeli po na ye akoyi kao akufi l'état reconnaître te ko sambeli akoyi kao akufi l'état balukelo akangyo wana mort d'homme c'est-à-dire l'état reconnaître kindoki te a reconnaître pe mama molimo te ma reconnaître biso ba sena zambe oui c'est-à-dire nous sommes censés à cause de la sage na nyonso to so cause na besoin yeba ba détail tu veux m'appeler na privé et non ga na pesa ba détail na camp exactement na monde entier mais balobi eza vraiment oyo lobaki eza vraiment ya solo ces gens là ceux qui moni un vrai enfant de Dieu ozo kamalam ceux qui par exemple ngai na bandi na je donne l'exemple hein na ton exemple pas ngai c'est-à-dire mutawani ko se douter est-ce que vraiment prophète donc azaka nzambe azanza mbete nende mwa benga bike yo nando bengo ya nzambe tango zaki ozo beta masolo ko to ultima kolo cho louer moto mais depuis comment na mutuka na dutaka na yo comme na moni ozo ya nzambe te c'est-à-dire soko ozo se douter na mutu bongo demande à Dieu son état d'âme nzamba pesa biso privilège que mutu azana molimo santo nyuso to ko senga nzamba ko lapsa yo c'est-à-dire tu peux demander à Dieu na ko senga nzambe lapsa état d'âme mama justice nzamba ko lapsa facilement c'est-à-dire eza privilège nzamba sala mais concernant bandeko wana c'est vrai, ce sont des démons. Ce sont des démons pourquoi bazo mema bana nzambe be na kati ya kobeba. La fois passée dans le bac même que j'ai même des autres. Bah mon téléphone les assurer na so na téléphone so binga na appel normal na so na yo maluba nyoso zulu bezo o ngana bana yo zulu bezo tikala. J'ai de ces preuves là. C'est-à-dire na mutu na ko permettre na yo ki sa mutu yango na téléphone na ko yo ki se yango no tindilete mais na ko yo ki se yango quand même. C'est-à-dire mutu ko benga na pays téléphone nga azo yo ka justement mais na ko tindilete parce que pour ça tindango lelo akopanza yango na YouTube eza na vitesse akopanza yango ah oui c'est ça. C'est-à-dire ce que j'avais dit c'est vrai et vrai. Si gens là voulaient m'initier ceux qui n'ont pas souffrir non tant on a qui faisait na zola na balaba tant on a na permanence j'allais accepter. Pour na bobola et puis ça va me toucher. Au moins pourquoi des grands faux prophètes basés na banzela na ba faux pasteur na ba nana mingi soko tali c'est 100%. Ouais tini bongo na kifo 90% eza bobola. C'est pourquoi longa na yina na vie na makasi na yina bobola lingangote. Parce que nous les enfants de Dieu nous dépendons na caisse céleste, banque céleste et nos banques assez. Vraiment. Ok, merci beaucoup prophète Enoch. Le monyo zone alliance mora tuna ki abeta maki libaku par rapport ya nongo lobaki ke nazo kokana sukola alliance te po atola alliance ba fi ba banga ngo souté. Et nazo ki m'appelle par rapport à wana batu balobi nanga oh ezala kate ya zona alliance lobo kata so bazola nde ya kokolo ba fi wana te e banda ka boy. Yango nazo alliance tanga na maboko. Mais loko na koloba qui est libala confiance et alliance te. Véritable alliance eza ya motema. Combien de papa nemba papa ngo baza oyanga eza moke azana alliance tala munene. Nembi papa na bi papa soki par semaine soki moke na ko ya kambala 4 na basa libanda. Mais so tala alliance na ya to temi na musika ozo mona alliance na musika. Siko na tunike siko alliance o tia munene papa muni ko sa oza gentil siko alliance munene opona ni o prophète osiki na sekite na mona alliance to leki munene mimi yangai. Pour alors il a qui on a tchaka on a poche. Alors l'alliance c'est ezamoté. Na tinde comment benga pe na téléphone et bisanga ke nazo c'est la c'est stap na on a panzango na yuna panzango na rena na internet. Pour moi ni bando kumis bazabon. Kindokeza kate ko ndoko lokate o lati maseke nini. Kindokeza me ba at. Premier eloko sata tchaka na kata mutu c'est la haine. C'est pourquoi dans le monde spirituel na kata ba réunion à sorcellerie. Parmi batu mingi o Satan utilise ka mindele tia ba noir. Pourquoi na kata ba noir eloko albosu ça haine. Vous comprenez? Donc vous avez dit ah zelo ka koya na mabe. Azo zela koya oui azo zela koya. Non bien c'est pourquoi botine langa ba photo sorti na bana ba WhatsApp tout ce qu'on sort. J'aime bloquer bango chaque jour. Alors
moi biso na ba mindele tout ça différent. Pourquoi mindele azo se plakame élévation moninga. Apes tout le monde a kazo pesa comment réussir tout mais nous azo luka comment mutoko ko tomber. Soko tomber à sepeli. Pourquoi pas que le bâtiment que non prophète l'apôtre Paul a dit j'ai prié aussi pour moi. Pourquoi pas que le prophète n'assemble la kapona yo okoya te ozana no jeune pour na nyoko le bon mozo zelangana koya pona yo panza. Que Dieu te pardonne ma sœur. Vraiment. Moi c'est nazo babongo. OK. Et ça passe sur YouTube. Merci beaucoup prophète tozo kobanayo. Prophète lelo ils ont un prophète mboka oyoyo. Na bi koyebi ke to kufela ki mama Shako. Oyaza actrice na biso ya Congo asali 25 ans ya ko tourner ba pièce à théâtre à Namboka na biso mais un prophète moko atelemi abia ko sek soit prophète a ote ko mama Shako wana mais prophète on ka ye wana o liboso bana biso ka ke sek soit pululu sekwate siko lelo lisu sa biso kazama koke o sek soit mama Shako ba pese kandiela na ebite pona yo kokoma na ngokoma mama Judith na loba andeko wana batika ofingisa biso to finga pe mingi comme le prophète Ezekiel oui to fingisa mi pe mingi na mboko yo ozo comprendre. Parmi bateau yo baluki ke mosana bazina na valeur te et ça ba ndeko wana to fin ça mimi y a combien de personnes ba ko fi na famille na ye batata mwasi ko sekate maman dit batata mwasi ba noko ba yaya ba leki combien de personnes ba ko fi na veille na bango combien ya sekwisi il faut tout tika même pe aventure na komba Yesu. Non, comme si beaucoup comme ça, comme on dit, le roi va vantir, on t'a dit là, qui beaucoup ça va vantir. Il faut tout tika, le roi incapable. Il faut tout tika pe batamoko va vantir. Au moins il paie les sous. Bible BT, mon peuple périt par la manque de connaissances. Vous comprenez très bien. C'est-à-dire, libo tanzam le côté nakata libungi. Pourquoi ba tout na betada ma batangote? Ce sont des faux. Ces frères là, combien de personnes m'ont payé un téléphone pour les na kombo na ye? Combien de personnes sont sur moi à Mungu anasoto? Combien de personnes? Bazole là, ngana lobiti na tempe communauté. Alors, mabe ezo salama. Il faut te éviter comme ça bavanti. Tant on va ko zoyo, ba ke kuna l'état simbio. Ba betio matraque, oh état de droit exact. Mais yo anozulu ka makambo, nozulu ka l'état makambo. Azo besu qui était général ka son ifala zala. Ah OK, d'accord. Problème exact, vous connaissez, ce sont ces genres de choses. Ningi pena le belon komoko. Biso basa na nzambe tozo ka ba procureur na sens nini swe na tamba na nzela na moni koka molimo nzamba tout singa pona koka na lobate koka yebisa nga famille tout na famille no permission na bonda pona yo se o telema non na mona nzela nga aveugle molimo santa lobelinga ke no bonda pona moto no bake ndekwe famille bino za wapi pour quel intérêt? Vous comprenez, nous sommes là pour faire le travail bisika nyonso. Et pour nani batun bakufa kufa na mboko tous konso yende kwa ino sekretari sekretari ndeko Shako. Pour ni mboko yo respect ata ba mort resal susté. C'est que mutazo luka succès na bisiko luka succès zate. On a succès ata pendant 5 minutes après ayeko zonga na kofi. Ezala rapé. C'est des aventures. Jésus-Christ est un kendaki ko sekwisa Lazare atuneka kaboche wapi. Donc balaki c'est mo kwa s'en charger ki na bande wone kuto bande ko boya ba bikolo si apoli na ye moyo ko makune zata zo bimisa solo mais Seigneur Jésus-Christ akendaki l'esprit Seigneur est sur moi car il m'a oint pour délivrer pour guérir pour rester les morts na boite ke ngoyo rester mort et ça te pesa biso te pesa la biso mais toti kande ba aventure toujours les gens ba ça ba aventure bon ce sont des aînés bango de bazobe bis évangile aujourd'hui l'évangile est biblique na bango Likona bango, bah se mettre trouble sérieusement. Ils doivent se repentir. Ce sont des faux et faux. Ceux qui se repentir, c'est Nzamba Zoya. La fois passée, on a été à repentance dans les médias. Zamba Lobelinga que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, on est censé de se repentir. On est censé de changer la conduite. Sinon, et qu'on s'en bien. Vraiment. Le Nanzana Bino Banzambe, le Bakomi ko. Kobunga nzela bazokoka suko ndima bino te susu na banza bana nzambe bazana peut-être na bapoto na bamboka msusu bakomi na doute ya nzambe na bino pourquoi bazomona ba faux ezali siko bana nzambe wana basala nini na koloba ete na domaine nyonso ba faux bazali ba vrai pe bazali mais domaine bino eleki ko makasi oui non tous les domaines au moins na pe ba même nangamba na kenanga balanga leta au moins na policier msusu asa musana droitier musu asa musana na escroquerie na tracasserie 100%. Au moins na soda moko faire de ce moko yazi la kaka salaire na ye. Mais au moins na musu dès qu'il est 0h minuit boutou qu'on soit bimi à cause de tracasserie. Mais musu ata mana droitier.
Nemba ba général ba nemba général moko boy ya général Abamura na la beng sa ndako na Gombe. Général wana bi ke sala confession mais muto lo makama malonga te, c'est-à-dire asali azobi na mutema ne mbimba. Habi nazo se reconnaître na koya kana mwana mwasi moko. Nazo reconnaître bi ke na salaire na ozwaka mutoki bi nazwaka mutoki na ngai. C'est-à-dire il y a des certains bâtiments à droite, mais moi en général mon sous attends à droite. C'est-à-dire dans tout le domaine il y a des vrais aussi des faux. Mais bah tu vas confondre. Azo benga vrai, a bengi faux. A bengi faux, a bengi vrai. Vous comprenez? Nati ndeko moko boye, aki osenga pardon parce que nzamba beta ke sérieusement. Nzamba beta pourquoi? Na message koloba. Olinga kano par exemple olinga ka prophète nokte, mais olanda ka bémission na ye. Pas na sou ke ndeko finga. Ndeko moko bonalanda ke na réseaux sociaux, atei repentance na bien pété. Atei repentance, atei literne kitoko. Asili si sikoyo par hasard nazaki na nazo kotando ke ngotala nzima artiste onani de na mwana nde na ke na monde kwa na te na ndima te na temina félicitations vraiment frère au vraiment te bien siko na tala ndeko wana kuna oyo wana nzama afrapa ke wana na commentaire finga mutabatu no oh même muto na ndie émission de début jusqu'à la fin na monya fingité alobi ko mo bete muto ateye évangile mais au fingele muti na komele na komika na commentaire que mon frère pour na nyoselo ka bongo asali ni yamabe ne kwa balukeli ngai zongi siranga siko reproche finga on a contrôlé na kati na contrôler makambo na moni oza pe mutana zambe oza tintin à l'occasion de rien alobi ti ser moko bandi ko attaquer ser wana pe na ibe pe attaquer wana ti esili ndene bisi nzambe s'occuper na mona komele mais nzambe ke nzamba s'occuper na yo olelo mutu wana ki ose aki na église nzamba beti sérieusement ayaki na église ku ne pas abino ayaki nzamba betaki abenga luki adresse abengi journaliste mo na téléphone na émission pa na ye na église mutango azana 58 ans avant nandaka mama na papa na ye aza pe na chambre na ye ba 18h ba tila ke bilo rolia 58 ans irresponsable total mazo se mêler trouble na ba commentaire lokola mutu malonga boni misbandeko bovani pa para na fingite na lobika. Au prophète Enoch lelo troisième vague à corona ibandi sous na Congo ba confiné ba tubisusu 21h au bimate ba zongi biso na ba kashune mais na zongi sima na ba émission moko to sala ki na a po lobela ka likambo ya ko confiner encore lelo troisième vague à corona ye c'est que prière bo sala ki nzamba yo ko malamu te o komo. Moi j'avais prophétisé dans les cas même na RTNC sur ba kata ki côté na ngai ya prophétie ba kata ki yango. C'est pourquoi na osenga bandeko na ngai meten so bolanda bo mebo bongisa pardon. Mutu akape simbo ngone pona leka émission beaucoup limiter maloba lobate. Na prophétie mais pas na prophétie qui la fa passer. Tant bandeko bazo prophétiser que non coronavirus c'est ici na Congo, vague ici tout est rétabli. Moi j'avais prophétisé que coronavirus c'est vague mususu ezoya liboso. Et ça na beblo na bino n'est-ce pas? Ouais. J'avais prophétisé cela parce que j'avais vu. Na bina moni confinement. Bande comme baleki jamais c'est faux non c'est un jeune prophète azuma mazo réfléchir mais moi Dieu m'avait révélé makamunyo so il m'avait réveillé à révéler kinga makamunyo so o pona te bakobongisa vraiment c'est ça yango constant corona to kosambela nzamba kolekisa yango Docteur Zelaki nzamba osunga makamunyo c'est aussi là manya sur aussi. OK merci beaucoup prophète na linga kitoko ta moi mukina sujet na biso pe ya mibale o toza ngwa vato kina okita tolobaki tokolobela likambo ya kozwa ya prospérité nayebi ke beti mo bana nzambe mabaku tango tanga kimba makamba ba mituka otanga makamba ba ya kolata ke mwana nzambe falata bien ba te belé ba lobela kiango prophète Enoch est-ce que kozwa ya mwana nzambe fo ezala libaku pona basusu to mwana nzambe fo azala neka mobola avanda na kaka no baki ne maloba na ngai ti na yina bobola na vie na ngai pe bobola mimanga na ba situation moko kamba be situation moko ya soni etangi sanga na ba école moko kamba be biloko nyonso ma be vie ya souffrance bobola e yibi sanga ba nyoko na bazamba bobola esimbi sanga lichette esaka na simba lichette na luko kata mutu na saki colonnaire bobola ekomi sanga fazer ekoli sanga na balabala na linga bobola te moi na nzambe il faut amener vie paisible et heureuse bilo bina mkanda Isaïe mon serviteur prospéra c'est-à-dire moi na nzambe il faut évoluer il faut akende liboso pona bato mokili balanda nzambe na biso
Moi, il faut azala exemplaire. C'est-à-dire, il ne faut pas m'énerver qu'à la souffrance. C'est pas papa qui dit, c'est si tu veux souffrir, va devenir chrétien. Non. Moi, il faut arrêter, il faut exceller, il faut qu'il y ait des libosos. Il faut le souffrir, le réussir. Moi, j'étais phaser, j'étais colonnaire. Na m'énerve, mais Léon n'a pas phaser. Léon n'a pas connaître. Léon n'a pas en permanence. Je suis maintenant chez moi responsable. C'est-à-dire, moi, il faut évoluer. Moi na Zambie koza koza sini mabobola te Yesu Kristo yaki na mokilia amitika ki mobola pour na biso kombata bozu pema amitika ki mobola biso kombata bozu amina ki bia bobola 100% parce que azaki na bakesi azaki na bakesi bando bazaki na kesi azaki na ba disciple ando multiple a coller c'est-à-dire bobola za mabe yango na ko seba na Zambie bati na conscience que non la pauvreté il faut moi na mener vie à pauvreté non notre Dieu est riche donc nous ces enfants on doit être des riches concerne quand même mutuka le tout qu'on a s'excusé déjà la fois passée on a s'excusé la fois passée déjà on a s'excusé la fois passée mais le bac in sens c'était que na la qui ça mission qui n'était ne veut juste dans sens il y a qu'à témoigner bola moi ça par exemple muso pona si maman moto qui aussi belango ko tanda kanga ah oui c'est à dire selon ye ba du pignon sur dans zelo ezaka ba cercueil ezaka ba kisi tout son non ezaka ba kisi te yango nde parlant ba mokolana ke non Nzambe asalinga ngolo apesinga du pas $35,000 c'est no baki na ndenge mabete parce que monsieur bazo connaît toujours ko tchona moto ndenge mabe non c'était pas ndenge mabe vraiment na copie synonyme que moi na Nzambe faut arrêter so ko moni viezo réussir te il faut lukanzambe moi oui, continue non. Oui, moi je connais les secrets pour la réussite d'un enfant de Dieu parce que moi-même j'étais plus pauvre. Il y a des témoins. Le vengeur sur le camp est témoin. Dans la permanence église naïe. Beaucoup de personnes sont basées par témoins. Moi je connais muto a réussi une étape moko boy. Aza na mda mo espérance à cause son pour réussir. Au même temps na marié. Ce jeune moi qui nga penina bala. Na saka menda ma conseil na pesa yi. Attends moi c'est mon mamelo oui mon santo Maria na opese conseil moi na moi sur temps beaucoup na libala moi ba comportement baksa mais ezala capable ya o maîtriser yeka ça dit na sans espérance muke na libala bien que na humilité muto humel pe na libala aza pe moi espérance ça dit muto a réussi na domaine moi je suis un chrétien qui a réussi je n'ai pas échoué je ne suis pas pauvre so comment je dis oui je n'ai pas échoué j'ai réussi. J'avais échoué parce que je ne connaissais pas les lois. Maintenant, lorsque j'ai connu les lois, j'ai connu les règles, Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi. C'est-à-dire, je ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai prié. Mais le bel épisode, c'est que a réussi dans la vie. Akoki ko sa ndeni pour moi nzamba parce que lelo e comment quoi mutu soka zo sambela za mobola tozo sambela mingi mais tozo zwa mukie tozo sambela mingi mais tozo kende liboso tozo moi que mutu tozo sambela mingi mais pas zwa $100 zwa $200 tout à fait problème mutu za na poto problème pas bon mais comment biso bana nzambe tokoki ko sala pour tozala ba riche tozala ko tozo zwa na bo petenyo so 5 o boma mutu 5 o sala mabesa ko bimo sala boy tokoko réussir comment parce que yo yebi déjà ezana 4 techniques bien que na moni pas balexinga déjà minutes déjà mais toko ba moi quelques minutes si j'aurais appelé ça bisa tamo 5 minutes ezana 4 secrets oyo mutu soko mettre ngo à 9 vieux fungami oyo mwana nzambe faut tiango na misala au moins ni mingi mona ka bandoki ba fenien bandoki ba feniante et pourquoi ndoki akiko loka banda 0h ti 3h59 azongi mais moi dans un bazin incapable bon de la banda 0h ti 3h59 4 secrets pour en réussir. Premier secret, la vie de la sanctification osala sans reproche et pas ensemble osala na reproche à mon côté. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Première, osala sans tâche et pas ensemble. Ozo mener vie à sanctification. Premier secret. Wana attendre que la famille a luki yo communauté. Deuxième secret, osana vie de prière et de jeûne. Vous comprenez? Là, c'est le deuxième secret important. Vie de prière et de jeûne. Au prière ka po jeûnaka. Ce qu'on prie ko jeûna comme on a que l'autre côté, benganga c'est qu'il y a un problème. Tu dois passer par la conscience prophétique. C'est-à-dire il y a un problème. Deuxième osala mutu vie de prière. 3 vie de prière na jeûne parce que nous sommes tous ensemble là to jeûna ka to prière. Na kindaka ngomba pour ça. Si je vous dis chaque jour, ça fait au moins beaucoup de temps. Na ti kan chambre na ngai. Bolimbisi. Na lala na salon, na rideau moko ezanga ti na lala wana chaque jour pour na koluka nzambe. Bona nini? Parce que
un enfant de Dieu, aza mutu faut intimité dans Nzambe. Troisième secret, il faut à la mutu oyo oza mutu ba sacrifice, c'est-à-dire mutu o pesa ka Nzambe. Beaucoup des enfants de Dieu, bazo ne koluka Nzambe, bazo jeûner, bazo prier. Bazo me des autres font la mot. Au cours koluka Nzambe pendant 2 semaines, une semaine, au moins il veut se font maté. Mais il y a un secret. Natanga verset. Oui, tanga papa. Merci beaucoup Natanga verset car moko. Natanga Deutéronome, ça natanga Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par année, tout le mal d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Dans le deuxième verset. Isaïe deux versets. Exode chapitre 23. Verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé. Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'ai ordonné. Car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vue de devant ma face. Ça, c'est le règlement de Dieu. Au Koko Lukanza était pendant 5 jours, 7 jours, une semaine, aussi si pour l'ongon liboso na ye sans présenter nzam offrande na yo. Mingi ba mo loka ke oui ba sana me baza ba bonga lingaka offrande baza besko. Ah bon. OK panganga. Nganga va saka la sala kutu nini? Apesi ba te apesi ba mbeko na ye. Avant que tu pèses mbeko ana pesa mbongo. Nous l'évangile c'est gratuit. Mais il y a des principes pour réussir. Les enfants de Dieu bazo réussir parce que bazo respecter ba principe. Ils ne connaissent pas wapi le vrai wapi le faux. Quatrième, ce sont des bonnes œuvres. Misala malab. Donc maman moko boy, maman Julie, n'attend mais kombo na ye, c'est un partenaire. N'attend comme maman Julie en France, n'attend au Rolex t'imagines ya? Ouais. Maman Julie a bengai. Enga mona komela kimke na sana campagne, binu ba partenaire sana une réunion, tel qui va partenaire à Europe, réunion tout ce qu'on sait parce que dans sa campagne ils allaient tout boy bébé, au binu faut contribuer pour la campagne wana, ndenge bo sala ka toujours. Maman na bisan que papa campagne locale les ana lo izali bosso, ningene biso papa, prie pour moi, nous ana incapacité, ça nous comprendre te. Je me suis souvenu ya bola maman wana. Qui me zainga na mutema. Akomenga message dinga audio wana na église. Qui me zwenga mutanga servir ya kolia na boy na bitena apeti za tabi pona nini lobi mama moko boye aza mama wana koko zanga te pas aza mutu malamu comment zangi ai papa olingo songo tindela ye quelque chose mite ye na osunge na quelque chose mais ye fondé na sambela pona ye parce que na tindé 300 400 $500 et ko suffire te lobi a besoin nango je dois lui aider lobi mama nangai je suis en colère yebi sangai problème pourquoi pourquoi se retrouver chose en mboko. Maman na lobi papa musala je priais kaka na kanda zaki nango na réflexe zaki na mokoloam lorsque j'ai prié lobi nango o ki te ko témoignage maman na rang échangé changement ya rang balamako ça dit maman na vie a commis a bongi balamako na France. Notre Dieu est en ma capacité, ça dit nous les enfants de Dieu il faut suivre un principe 4 principes pour réussir. Il y en a nombre, il y en a 10 mais j'ai donné 4 ce qu'on met en pratique au comment atabando ki ba meki ba kokokate. Nga combien de bandoki bakoba meka bakokate famille na ngai e na ndako na ngai babi ke to ko bisayo ke oresu ya bisoto ya bon na su ya binote pona nini otoko luko tomoni koza musika aussi musika bibi na simba musika makasi ça dit naza pembele ndio mona ngai sute na simba musika ah oui toyeba ki yango c'est pourquoi tomonyo musika makasi bibi oui na simba pe musika bakenda ndako na ngai sana binga na bango. OK, merci beaucoup prophète Enoch. Moi question à souka pona ti que le moi temps ya ko prier na bana nzambe o ba déclarer ki prière mais est-ce que ko pesa ko sala ba don ndenge to sala ba don na ba église to ko pesa ba sala nzambe so ko pesa moto aza faux et ko ki ko memelo malédiction to ko ko memelo bénédiction a ko bloquer mbongo na yo tango ko soutenir au monde jinamba de moko boye aibani makasi asupesa ba ferre ba fale ba wera tout ce qu'on sort lelo ndeko wana vina ye kangami. Pourquoi tango yo za nzambo zo pesa oza chrétien zo pesa ba pagano ba quelque chose mbongo na yo ekokangama parce que tango zo pesa mutu aza na nzambe
Zana Nzambe, Nzambe na ko pambola yo. Parce que mbongo comme mbongo c'est lorsque nous parlons. Le fond devient le fond lorsqu'on parle. Au moins mutumo babi, papa na tilo $200 son ba crédit. A pièce n'enga crédit, son ba crédit mais offrande était. Et que comme offrande lorsque bi que offrande peut pesa on accord à mes pesa na pesa Nzambe. Nzambe to pesa ke offrande, mais amon na gâté to pesa ka bato. Moi aussi, je connais les secrets des réussites. Je donne. Il y a des témoins. Si vous demandez mes pères spirituels, vous les connaissez. Vous connaissez mon père spirituel. Je donne. À Kobenganga, à 13h, j'ai besoin de $200 vers 15h. J'ai besoin d'argent. Comme je connais les secrets des bénédictions, il est témoin. Je donne. Pas je connais les secrets de la bénédiction. C'est-à-dire, ce qu'on peut si faux, bon na yo. Qu'on s'attendre à toi qu'on le côté. Quand on a bébé na sema l'église, moko boye. Na soakate, oko zoate. J'ai donné l'endroit il n'y a pas d'hôtel. Au PSA escroc moko aventurier, il y a beaucoup des aventuriers hein. Au PSA escroc aventurier moko boye. Ozo il a réussite au zoate. Mais ce qu'on peut si mutu azana ensemble et loko na yo. Soit bo sambe na il faut mon miracle. Vraiment, c'est ça na le basket. Ok, merci beaucoup prophète Enoch. Tu comme vraiment na souka malgré to simbité likamba bondoki parce que na linga ko expliquer biso pena kindoki zani mais na lingi to on a deuxième émission. Le quoi aussi c'est déjà likamba ko pambolama et deuxième émission biso to revendre la mingi likamba ko ya bondoki. Toye ba misala bondoki na via ba to ezanga ndeni to sala ke ndoki a Jessica kati na biso na tango tozoye ba te parce que ça ba te belé azan ndoki maye ba te kazan ndoki parce que ngamo si na monango na bato na za pembe na bango na plateau na vanda na bango azan ndoki ba yemo ko ba te kazan ndoki ba bato oyo bazan ndoki dans la deuxième émission to vanda likamba ki ndoki mais pour na lelo na préféré to suka awa na bénédiction aux amala mingi na tike le temps moi quelques minutes au prier na bandeko bazolanda biso parce que ba senga ki yango ba loba ki vena ki ba na besoin yango na tike le temps pour to sukisa na émission na biso moko alelo bino bandeko nyonso surtout oyo bolandaki biso ningi na sambela pona bino. Notre Dieu va se manifester. Ningina sambela pona yo. Si toi muto zo traverse situation nyonso to. Oyo simbate. Muto vino ekangami, muto au père d'espoir. Il est écrit au livre de Matthieu chapitre 11 verset 20. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ndengo, il est écrit au livre d'Ésaïe 44 verset 26. Je confonds les paroles de mes serviteurs. Zamba benganga confirme le bananga. Il est écrit au livre de Matthieu chapitre 2 verset 41. Il est au livre de Matthieu chapitre 2 verset 41. Il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Yango ndengi no sambela pona yo. Zamba benganga oy amesana ko se manifester. Akoba ko se manifester na kata vina yo. Na sambeli pona yo mutozobela. Mama nangai, papa nangai, yaya, ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mbali. Je suis qu'un simple instrument et rien que tout. Mais c'est mon Dieu, Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui guérit. Celui qui guérit les malades, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jésus-Christ. Je me souviens quand il y a un malade, il m'a dit atina ange na biki sangai. Azape kapaba sango na zot na yo. Ko père d'espoir tena sambeli pono mutozobela. Au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus, j'intercède à ta faveur. Sois guéri. Na malade nyonso zo traverser. Na bonde libongo zala guéri na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus-Christ. Guérison na Nzambe lata yo. Bino bobo guérison be lata ndenge bat bazo témoigner yo po témoigner. Au nom puissant de Jésus, yo muto zaki na station moko vie kangamaki. Yo même ozaki soda, j'ai reçu même des militaires. Zamba fungola yo grade au matali au kende liboso parce que za mwana Nzambe. Au nom puissant de Jésus, na situation sur traverser. Na sambeli pona yo ne biso ko père d'espoir te. Notre Dieu, il est le Jéhovah Rapha, il est le commencement et la fin. Dieu va finir ce qu'il a commandé à ta vie. Na bondel pona yo yo muto ta veta ponka malamu te ya critique ya échec prospérer au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu yo pe muto sumuka kozaki na état de péché landi émission na état de péché. Le péché c'est l'aéroport de démons. Mais en tant que ouen de Dieu na pouvoir divin et pèse melinga na Jean chapitre 20 verset 23. Je pardonne tes péchés. Tu osa na condamnation le sous-souté. Na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus. Miracle na Nzambe s'opérer na kata vi na yo. Na déclarer yo délivré au nom de Jésus. Na déclarer délivré au nom puissant de l'Esprit Seigneur et c'est moi. Car il m'a oint pour délivrer oh Yesu. Je t'ai fazer, je t'ai colonnaire, je t'ai un voleur Jésus. Mais tu m'as ramassé au commissaire l'homme au na yonkolo, au commissaire instrument, au commissaire inébitant le banderi nikolo. Yango na sengi kota na kata via motonyo tu o azonzi meti na zamosa na zambe. Kota na kata via monyo so zonzi meti yo za ozanzambe na ye. Visitez ye na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus Christ. Bandoto mabozolo talota.
bandoto mabe tango l'autre bandoto mabe moyo réussi na physique exacte na condamner bandoto wana à partir ya sikoy na détruire yango au nom de Jésus-Christ Nazareth yo moto zala ki bloqué na déclarer fungwama na kombo na Yesu Kristo miracle nzambe s'opérer na kata vie na bino subisika bozwami na kombo na son nom de Jésus-Christ Nazareth na sambeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen bino bonyo so bolandi biso numéro de téléphone ezali plus 243 89 566 plus 243 89 566 soko bengi par exemple ozungate komilanga message na cause en église na cause en ngomba mais soko komilanga message tuninga audio na moni message soit audio na koyamba peso na za ligne na moni obengai na koyeba koyamba nzamba loza no peno pesa communiquer moko pona 1 minute na zo organiser campagne sauf imprévu et ça na mois ya août yango na ça qui na lancer qui appelle des fonds et pour na soutenir campagne et pas bande konyo to ça mo libre centre au lingo soutenir campagne wana au soutenir yango na prière pe na bosna yo nzamba ko fungola yo pe parce que basani bakoya mingi ba uta poto bakoya ngani mona ko supporter bango na ko supporter bango koto c'est juste na bango mbongo ko yana ba hotel ba réservation bien na ba flight tout ce qu'on soit alors na singa ki aide et pas yemu to landi biso campagne ça mois de août yango na sing au soutenir molul o vraiment na bosna yo pe nzamba lolo o ya bosanga bobola muti akosala quelque chose na kata vino nzamba. OK, merci beaucoup prophète Enoch, merci beaucoup bande bolandi biso to kotika bino quelques minutes na suka émission bolanda ba témoignage bande koyo bayoka ki prophète Enoch ope nzamba sala ki na nzela ya prophète. Merci beaucoup na bande bolandi biso na nouvelle tendance télévision. Merci beaucoup l'équipe technique Mobimbo Ezaki d'accord nanga. Merci beaucoup à Jordan Panzou notre chef. Merci beaucoup à Jadol Luao. Merci beaucoup à Sarif, bonne guérison à toi. Merci beaucoup les bande bolandi biso de tokuta na bino na mikolo mizali ko ya botika la brancher la nouvelle tendance télévision botika la brancher na émission na bino vérité et réalité. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon-Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser.